Capage TV. Capage TV. Les enfants de Dieu qui me suivent à cet instant, écoutez-moi très bien. Il y a une chose qu'on ignore. Le problème, c'est quoi, en fait? Le diable, ça fait 7 ans, moi j'ai reçu ce message. Ça fait 7 ans, monde de ténèbres avait déjà tout planifié, tout préparé, afin de pouvoir chercher à savoir, en fait, comment récupérer les enfants de Dieu. Et Anna Banzelo va utiliser pour comme en moto. Donc, on fait du dragon. Fait du dragon. Fait du dragon, c'est quoi? Fait un dragon, et ça dit, pasteur au sangana nzoto. Nanzela, oyo ya tokenegen zongo. Ozokso sola yaya. Tango ya zo sangana nzoto azo communiquer oya ye ya mukongo. Tango ezoko bima, et continue nzoto ya mususu, yango de feu. Tant que côté dans ton temps, tant qu'on fonctionne mon réseau, et ça la prophétie, tu peux semer toute une parcelle. Tu ne vas pas résister. Non, on peut assali action et passer un bon. Donc, abomination continue dans la homosexualité, on a de moni lelo, l'église presque tout. Je dis presque. Je ne dis pas toutes les églises. L'église est belée, batumini bakomi bataba science occulte, ba PD, pasteur et beaucoup PD. Pasteur homosexuel azo bénir mariage. A repère c'est un esprit né. C'est ça. Ba couple belé le lezo kabona boyo kanga bien, suivez-moi très bien. Trop de dislocations, trop de divorces. Vous savez d'où ça provient? Mais c'est à partir de ces choses-là, entre autres, un pasteur homosexuel bénit un couple. Ni beaucoup s'attendre na couple wana dans les jours à venir. Nanya pas mola libala na bino. Bokoti ba jeune, bokoti na famille, botika ba famille ngane fanda. Voilà la nouvelle révélation. Qui a béni votre mariage? Nana Chabino Maboko, PD, Nana Chabino Maboko, cultiste, Nana Chabino Maboko, Nchor, sorcier. Maintenant, Bolingi couple là, on a pas évolué ndenge ni bopa pour la mandine. C'est ça. Bozoli pas moulindeni. Et le gros son de la batebele, qui a béni ton mariage? Oui, mais mon sexe tape simba. Et à monter Zarade à Vinaï. Et pas nabiso balobaka et beaucoup ba tout est la pilipili. Et si la solo. Jale nango esi la to bi jale. Solo. Jale mungala e bi jale soloté. Et beaucoup ba tout est le pilipili, solo ko aussi là. Mais so ozu musapibe le le moté et go soit pilipili très bien. Et belé ba ça ba sex tap c'était ça leur vie. Mais oh ba bimisi lelo, eza ba vina bango ba menaka nzamba bimisango polele. Yo rolobani. Est-ce que talinga? Italinga te. Yo comment mutoki ofale na muto na chambre bimiti c'est comme là qui bangi ou bien là qui tokoto soit tozo ke loko ezo renye mikolo to bango bombe pour muto normal on se filmer au bimisi pour ba finga yo te webe loko zo sala ou bien ça qui ndoke bolingo bon voûter peuple de Dieu la ba vidéo da ba live o azali ko sala en tant que pasteur oboki ko ba nini na vidéo ni mama wana ba vidéo o nyoso ebimi ya ko filmer Mike Karambai ya cha ayebi eloko zo sala ayebi eloko akende ko sala eloko ngone yango ebimi bien préparé bien reçu aussi mais jugement nzambeza. Besoin d'une assistance médicale à Istanbul en Turquie? Pas de souci. Global Tourisme Service and Business est là pour vous accompagner. Avec des conseillers et guides de santé performants, parlons plus de 10 langues. Global Tourisme Service and Business assure votre accueil à partir de l'aéroport, votre réservation à l'hôtel, votre prise en charge médicale et vous oriente vers les meilleurs hôpitaux d'Istanbul. Et pour ceux qui souhaitent se faire soigner en Turquie, l'agence GTSP facilite l'obtention d'un visa médical turc de partout dans le monde. En collaboration avec Balat Esthétique, nous sommes spécialisés en traitement dentaire, greffe des cheveux, opérations esthétiques et chirurgie plastique. Pour plus d'informations, contactez-nous au +90 50 13 65 32 36. Notre devoir est de vous ramener chez vous en bonne santé. Avec GTSP, vos séjours à Istanbul sont assurés. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé.
et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Page télévision, bienvenue chez nous. Merci. Nzambaza Kobatela, Zosa Biso Grâce. Merci d'avoir onion sur Hollanda Biso partout au monde. Bomoni qui va émission nyonso. Presque Misato Bato Saliango à Libanda, il y a galerie présidentielle, nous avons un groupe. Moi, Makelele, Batubele, Baolo, Bakapache, là, je suis Makelele, Bénin, dans l'émission pour comprendre Biso. Tous un groupe na Biso, tous un nyonso. Mais Kinshasa pourrait s'arrêter. Il faut batailler la Biso pendant les Cambo. Si dans la ville, on va pendant une entreprise dans la ville, mais fois une fois quatre. Partout, tous un rassure avantage à placer. Pour pouvoir pendant les autres, la Biso vraiment défaut makasi. Nzambe apambola RDC, apambola surtout Bakonzambo, Kabaye Kola. En tout cas, difficulté à maïs à makasi, il y a courant, il y a makasi. Bon, tant que tu as colia, tu préfères côté la courant. Tu as la film, mais distraire yo. Mais courant exact, aussi sous maïs exact, qu'on a reçu courant exact, qu'on a reçu biloko exact. En tout cas, tu peux sa nion sur la maboko ya Nzambe. Puis l'église peut elle accepter. N'engue ni akoluka. Pour entre taper ba facture, na biloko msuto futa rapé. Pour batango ya basnel pe ya ba régie des eaux, bazo kandolenge ya ko bongisa. Pour tolingi kaka te place ya malamu ezalaka place ya bakonzi petit peuple ezalaka na souffrance et là on a pendant en Afrique surtout na RDC tozoboya so toyebi quartier wana mokonzi azalaka chef à la police azalaka wana quartier wana kulu na kotaka te quartier wana mai ekataka te courant kendaka te délestage ezalaka te mais soki place wana bozalaka na mokonzi te bolali nzala en tout cas eloko wana mpenza tozotalela yango mpena na 2023 oyo tokoyeba ndenge nini ekosila Nzambe apambola ba onyo bakolanda biso Nzambe apambola mwana elaka HP Redo asali collection ya héritier Watanabe voilà HP Redo asali collection héritier Watanabe bomona elongi héritier na makomi en tout cas soutenir mwana mboka to mona aka ba griffe à libanda mais HP Redo mwana elaka asali biso joking mais ya héritier Watanabe goga moto na tembe na PCP bambote belé la pulga merci ba obalanda ki émission na biso ya liboso bobenga kintoma boyebisa ki eke émission de kaki bien ba invitation na bino merci mais biso ba invité na biso to conservera bango avo benga invité avo solliciter mutu yeba ke transport ezalaka respect pe ezala ko micro nyonso eza ya koleka te mais motei azali ouvert pour na batu nyonso biso to kanga jeter lipamboli ezali pour na batu nyonso benga na respect benga sala programme moto la Nzamba za wana akoya akote parce que ezaka pour na capage télévision te bienvenue prophète Jeannot Bontongo. Bienvenue, Maman Cynthia Yope. Merci beaucoup. Je suis content de l'invitation. Au Benginga de Soussou. Na sepeli mingi. Na ninga tango benga toma imatsanga mafuta. Tango bantoma imatsanga mafuta. Comme ça bana Nzambe baso ba révélation. Na sepeli Soussou ne bengi singa. Vraiment. Na Maman Cynthia so tike langa le soutante ou na vie na des prédications za kitoko. Photo yo kolako yo kama Nzambe. Amen. 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 C'est vraiment important. Oui, émission est très bien. Retour tous. Merci à Bandeko, bazo koma, bazo encourager et puis surtout na pamboli mingi oyo pe ba pamboli ngai. Amen. Ba pamboli ngai na nini? Na misolote, ba pamboli ngai na ba conseil. Ouais. Et l'ambate ça peut le côté conseil, ngala ninga conseil mingi. Alobi papa le lengo zo travailler et ça qui toko mingi mekeba. Pour place ba op misu ba koy. Oui. Place muninga koy yokeba. Vraiment bakebi singai batali singa mambebele merci na ba soutien na bino moralement surtout et puis spirituellement merci na yo mogope Maman Cynthia parce que batu baye baraté azam moko ba coach o ba coach rangai tam so fana le kan émission papa Jeannot Zolo babé boye mutalexan koloba na TV au niveau bana ko banga na bana ko banga Maman Cynthia parce que o eza etando
etando ematisaka etando ekitisaka soko ye na buzoba terme nango pena yangwana na buzoba na bujangi mayele o tolobaka na lingana oye na kigoigoi okokweya yango na banga kapona binza mena koya te mena mutu mena sweta kokoya te o toaka batu ata na sumite ko sweta ka kosumuka te vraiment donc nyonso ezokende kitoko. OK. Courte prière pour tout banda vraiment émission na biso ya lelo. Nzambe na lola topesi merci na occasion pesa mele biso totiki moment oyo précieux na maboko na yo yonde banda na biso lakisa biso lolenge ya koloba pe tosenge na molemo no mosantu echa maloba na monoko ya mama Cynthia echa na monoko ya ntoma na yo Jano afin que bao bakolanda biso bazwa maloba kitoko ya lipamboli po ete pesa mela bango bamona pe bambuma pe bafui na solution na bomo ya moko na moko na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci moto na Nzambe to bandina yo en tout cas beaucoup excuser biso pour la qualité ya son. Nous avons la liberté à Kimiate pour groupe par-ci par-là, courant la galerie présidentielle et Zarapenzate. Bon, c'est la bisotala qui a sonné. Papa, c'est ce que la tika qui sont la condition, mon repère à Malamu. Tu es bien, lobby, au Kunape, papa, Fachi, à côté, tu peux faire pétant. À Bongisa, et ça, la biso vraiment bien pour tous autres travailler dans la difficulté. La TV5 Boété, n'est-ce pas recommande le rôle là-bas, France 24. Et surtout, dans le centre-ville. Il faut insister. Dans le centre-ville, les arrêtés. Préférata. Côté Moussoussou, Kouré Ezala. Kouré Ezala. Sozacom Eza Awa, galerie présidentielle Yangoya. Au moni Sozacom, galerie présidentielle. Bandeko Bozana Mikela Libanda. Image au moment na carte géographique. Au moni carte géographique. Na carte au état sa superficie à Mboka. Na ba beauté à ville à Kinshasa. Ne place tout ça l'émission. Mais il n'y a pas d'électricité. C'est depuis hier, pas aujourd'hui, depuis hier. Ça fait 2 jours. Dans le centre-ville, à Kinshasa, pour résater. Là, je m'adresse à bateau bazana misolo, bazana ba moyen, botikaka ba konzi ba mogote amboka. Biso tout dans la main, dans la patte, hein, pour essayer un peu de reconstruire encore une fois notre cher et beau pays qui est la RDC. Mais directement, je m'adresse aux autorités, hein, et ça m'a ramassé. Et alors on a Champs-Élysées, Kouréate. Et alors on a les châteaux, les châteaux de Wapio. Les châteaux, les châteaux en moi. Na centre na poto on a pas place à centre à Belgique na bino ba benga ngone. Place ba Congolais ba kutanaka. Matongete. Belé hein. Belé. Et alors on a poto on a ba château rouge. Ba Champs-Élysées. Ba château rouge pour résater. Allez-y comprendre. Donc pour dire ça peut au daï. Champs-Élysées pour résater. Ah, Nicolas Sunga. Ça va sur Abisso, pardon. Comment ramboser bien passé. Et merci vraiment, Motola Nzambe. Tout ce monde parmi bino mingi bakomi ba homosexuel. Ba pasteur bakomi komima entre bango, église eza vraiment na tourment moko ya kosakanate et puis batu wana kaka bino na sanisi bino en général, bino ne bozo pambola mabala, bino ne bozo imposer biso maboko. Ma conséquence, il y a deux questions. Mais maman Cynthia, vous avez des questions. Au lobby, et belé ba comme homosexuel, na bakisi ba comme occultiste, et belé ba côté. D'abord, c'est un plan. Na banano nelo moko. Les enfants de Dieu qui me suivent à cet instant, écoutez-moi très bien. Il y a une chose qu'on ignore. Le problème, c'est quoi en fait? Le diable, ça fait 7 ans, moi j'ai reçu ce message. Ça fait 7 ans, monde de ténèbres avait déjà tout planifié, tout préparé, afin de pouvoir chercher à savoir en fait, comment récupérer les enfants de Dieu. Parce qu'il y avait un temps là où, partout dans le monde, Batouba se plongeait qui dans de très fortes prières. Et le diable ne savait par où entrer. Maintenant, pour frapper, il a pris des stratégies. Parmi toutes ces stratégies-là, il y a une stratégie où il y a que va affaiblir Bozui, richesse. Monnaie, façon Batokosimba. Monnaie, mbongo, circulation de monnaie est zalaté. M'pia que côté dans le monde. Et il y a un temps, il y a une crise financière. Ça frappait partout au monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore. Ouais. Crise financière et il y a un impact dans les pays, surtout en Afrique. Alors, Bango, ils se sont dit, bon voilà, pour nous c'est un moyen par excellence où on peut facilement koloba banana nzambe. C'est pour cela à Tindaki Basali, monde de ténèbres s'est organisé de pouvoir envoyer na Mokili Basali à Lokuta.
il y a eu une infiltration oyo bato va s'infiltrer jusqu'à telle enseigne que na bato bazala qui comme bagarde ba comme distrait, c'est-à-dire on va se comporter bien. Le diable est entré, il a envoyé des pasteurs baye belé, mais ba pasteur il y a ba science occulte, ba pasteur ba homosexuel ba continue à l'église ba on nous sommes dans Kinshasa ba zotonga l'église so moni ba venir. Il n'y a plus de maisons à louer et sauf en Dakar et comme il y a l'église. Et puis l'église, on a pris des jours à tenir sur ma kit, il y a bien, il y a bien. Il y a cher, inscrit Fandi. Mais où est-ce qu'il a eu tout cet argent? Alors, et on a banzelo bazo utiliser bango pour comme en moto. Donc on fait du dragon. Fait du dragon. Fait du dragon c'est quoi? Fait un dragon et ça li ba pasteur au bao sangana nzoto. Nanzela oyo ya tokendeke nzongo ozokso sola yaya tango yazo sangana nzoto azo communiquer oya ye ya mukongo tango ezoko bima e koti na nzoto ya mususu yango nde feu tango e koti na nzoto oyo tango fungol munoka zo teya eza la prophétie, tu peux semer toute une parcelle, tu vas pas résister na oyo pe asali action ye pas un bon. Donc abomination koti na nzela homosexualité wana nde omoni lelo l'église presque tout, je dis presque, je ne dis pas toutes les églises, l'église est belée bato mingi bakomi bato ba science occulte ba PD pasteur yeboko PD ozolanda pasteur PD ali basangani bongo songa na bandimi kuna bato ba homosexuel pe ba homosexualité ba sana kati basali même mot moral sikoyo eloko bongo tokotina bato batika ba église alors. C'est ça. Parce que la Bible, même la Bible, l'église est allée comme tu as tenu dans ma bogote. L'église est allée motema. Mais le maman qui est une église comme il passe. Moi je leur donne raison. Bazana raison botika la bandako. Danger koti popoli poli boke baboke ba lisu likola lisu. Lisu likolo ya nini ya lisu. Mboke baby église zo kende. Yango na koti na deuxième question na yo. Olobi bango ne ba prière biso to prière pour na bango. OK. Bénir ba mariage. Tozo bénir ba mariage. Tozo pambola mabota. OK. Pasteur homosexuel azo bénir mariage. Akopesa bien esprit né. C'est ça. Ba couple belé le lezo kabona boyo kanga bien, suivez-moi très bien. Trop de dislocations, trop de divorces. Vous savez d'où ça provient? Mais c'est à partir de ces choses-là, entre autres, un pasteur homosexuel bénit un couple. Nini boko s'attendre na couple wana dans les jours à venir. C'est ça. Nini boko s'attendre na couple entre son ba ensemble. Pasteur Azar Mapé. Et puis ba mfouté peuple moi bi na l'église mongo exacté. C'est ça. Peuple en danger, chrétien en danger. Et c'est loko comme ça la passe na mutema. Yango moni pasteur Azar misala mabe misala soloka. Soka pamboli mariage. Et ça ka ba okoma ba pédete. Esprit à mari de nuit ekotaka. Sécheresse. Ekotaka. Moi c'est comme une femme de nuit. Même si mon ballon très bien, ma botte kanga ma botte les okende wapi. Bati musu sur mon moi ça c'est ko botte baza ba fiancé. Okolobanga papa bazaki ba fiancé ndenge ba botte ça peut arriver. Et le lenge ba ko vivre ngai na ko pekisa bango te. Na yebi te. Mais tout le monde a ba fiancé mais aboti. Mutu musu pasaki ne fiancé te quand tu tambolaka okoko seka moninga te yaki ka moi libaku azuize mi avabala asena bo aboti mais tangu kaka bali officier abali kaka akoti na ndako libala est bloqué li kobota est bloqué si kobota comme koloba et uti pas mobali ou bien uti pas mwasi et comme il faut que hôpital batala ba mai na bino faiblesse uti pas nani nzokande pasteur moko ba batama na estrojongo moko be koko jonzongo moko batama na quoi apamola ke libana bango za homosexuel topé mutation c'est occulte akanga kobota. Qui a béni ton mariage? Quel est son état d'âme? Qui a béni ton mariage? Ton solo là. Sinon tu te recommandes au Bali, OK commune mais son lingé va ça la religieux. Nandako luki pasteur ya pamelo nandako bien ne ba to comme ça ba pambola mona ba salle de fête. Boluki pasteur dans un état d'âme bien. Ou bien yenda ya pambola biso parce que tu n'es pas obligé d'être béni par ton pasteur là. Parce que ebele ton bazar dessus par leur pasteur là. Ebele. Alors yo sentiment zo memayo. Bana nzambe ba komi na ba sentiment pour là. Mama sintiza ma wa pe passer. Lelo ne tozo kende na ko condamner muto ya sambela na ndako te. Pour éviter des dégâts. Pompoli poli fungona mi misu lisu likolo ya lisu. Nanya pamola libala na bino.
bokoti ba jeune boketi na famille botika ba famille ngane fanda. Voilà la nouvelle révélation oh nzamba pesi qui a béni votre mariage. Nana tchabino maboko pédé. Nana tchabino maboko cultiste. Nana tchabino maboko nchoro sorcier. Maintenant bolingi couple là ndako libala bo évoluer ndenge ni bo pambola mandeni. C'est ça. Bozoli pambola ndeni. Et le gozongela batebele qui a béni ton mariage. Et puis pour remarquer l'église auto mirimire pour na bango ba pambola pe ba mariage et belé bazo semaine nini na ba couple bana bato lisu likola lisu. Vraiment. Merci en tout cas Thomas Tozo qui est bien. Thomas ni pe prophète Joël Francis la chair à Betty à l'obibasi à batete la keba keba. Na sens ni. Bi moi ça mutete la taza bonzambe mais moi Brita de les arakaka. Wa ngaba la moi si école wana il faut vraiment réfléchir. Bon, ça dépend hein. Et à la base mususu à cause ane mutete la école penate mais à ça calme et le qu'on est dépendaka. Mais échappaka échange te esalaka kaka ba indice indice ku tout mobimba nango mobimba siko pourquoi na mosi asabongo te et a passé wana molimo esonga. OK mama eloko na koyebisa bino échappaka te erataka za na bonzambe coutume yango lobaka ngana lobaka loka makutimi moko telemela ngao na ba pasteur so moni ba pasteur ba lobaka mwasi ate so landi kutimi no yebi et aba so ba ndoko asaka mwasi lokwa chose ozo nanga so landi pe net biso ato samo na biso so bika o mwasi ba mongo tubino to tumamboka so mo yosko yo na bombi Buswahili mongo wana penande donc to tumamboka donc eza eloko yo erataka te siko po eratete pika pika pena memele pena système moko changer sinon te ye a o changer yo système pouti beme pouti eloko lobi wana za na raison akosite donc basalaka na eloko moko eya bango na bandeko mosusu yango ba mibali ebele bakoma ba eso atunyoka chérie c'est colonie so pesika bomona et puis il faut mibali base batika eloko koloba moi c'est ça na bonzambe kotuna te koloba tenga na kobana moi c'est ça na bonzambe te bonzambe pesa libala te yo somoni mutazwi libala pona bonzambe c'est ça eloko pesa libala pas moi c'est ça bonzambe te bonzambe ça compliment yaka pour rassurer yo OK eloko pesa libala pas moi c'est ça comportement OK bizale la moi si famille na uti batamusama ndenge nini a répondre à mobile ndenge nini c'est ça moi si muso baboye pona kolia adunda grave so mukina tongo debikolo nga moi ça veut déjà la fiançailles olia ka debikolo o rassurer ngate pombongo mo eto bomba ezate ekonjomi ko sananda kote ekonjo e fanda te c'est ça maman moi si ya kosambela mingi ça complément ya ka moi ba assurance hein quand je vous dis ça maman sans connaissance de cause parce que pas so ba sala ba bêtise lelo et ça ba so ba priaka trop baso balobaka musicienne chrétienne alors tikana no makambo mo si amala mosambelaka nani ona omono o to mono yo so moni mo so priaka tele ki asali ba sexta po to mono baso basambelaka ba osa question na otuna ata ba chanteuse païenne ba so te yo so mona exacte mama si tiko kota na terrain musute te na koti déjà moto na nzambe ah so koti ya biloko epesa kanda na koti déjà na lingaka te mutalo ba papa poso ngai kutona na zana fruit nango ko ela nganga to bi prophète Jano que no bala mo sin église ndeto obeba to obeba na te makofi mais na ko telemela yo jusqu'à la moelle épinière pe na ko lakiso que moi sur assemblée la yenda za malamu te sika boy papa te ngalinga mo so banga nzam OK wa prière trop ayembaka bien tout le monde basi bazema bien mingongo ti mazo pesa guya mobile yo mona et puis ba pesa guya mobile te la famille mais yo pesa na TV o pesa na place à réseau na réseaux sociaux na ba mvutumo ba elebina ba sexe bazo mvuté bino hota la sexe ozo mvuté mama Cynthia tika na bilo so na bimisa ba bombe ya on a biko konta no te merci pour ton intervention OK na vraiment bien mais na mona que c'est une référence il y a deux pierres mama ezana makambo ebele ezana makambo ebele soko leka netonga mama Cynthia naningi tokene muke malembe na les écritures oh ndeko na biso bakalo baka rouleau avalé le rouleau na pese mbote mon frère que Dieu vous bénisse toi avalé mon rouleau muke basala nzambe o tozomona lelo biso toyende ko séduire l'église toye ko pambo l'église ko séduire
et ana ba noko misusu ba bi pa un prophète Jean Zolo et ana ba noko na ba tante tika to ke na langage oyo ba noko mo boye ba timbela ki biso de ba pasteur ke ba joyo ba na fobu siko ba noko wana tango ba banda ko loba to mabe ba pagano po biso tetaka ba to nini mu pagano et oui au moins tonton mo ba na ko lobi vos pasteurs là yomba na moko ba pagano toi avec tes pasteurs là mutabakisi te le longa na pesi bango raison mais c'est frère Kofi raison ana raison yekuto à 100% po bakutana wapi abibino na bango kutu bien maman ana raison lelo bible ba yoko mais bakuto nango te mais lelo bako kuta biso nango siko to koloba lesuni kinzunzu kaka ya bana boudin bien cirage bien vernis bakuti biso nango nango makasi siko to koloba ni maman toke na 2 Pierre 2 à partir du premier verset bible zolo babou et lobi il y a eu parmi le peuple des faux prophètes il y aura même aux Hollandais il y aura même parmi vous le faux docteur qui introduiront très bien qui introduiront soukrisement de miso boma soukrisement des sectes qui introduiront des sectes où dans l'église donc ça là faux prophète faux docteur on va voir côté ça ba secte na l'église et puis parmi ba secte on va voir le côté ça makambo ils diront quoi ba ko ba te ko te abine évangile à malam te ko te sabine évangile ya bien pe bible lobby ba ko séduire bato tanga bien pour un problème à misu il faut lunettes et ça na mukanda à 2 Pierre 2 na 1 à 2 tina 3 Pierre 2 1 à 2 tina 3 OK alobi abi ba ko ya na maloba mabe ba ko ya ko séduire bato na l'église et puis bato mingi ba ko sala séduire na maloba na bango pe ba ko landa nzela na bango donc na minute on est na loba noa ba faux docteur ba faux prophète ba koti déjà na l'église yango to pesa ki verso poto keba bazola na nini tuna ba lukani mbongo cupidité a rouler carrosse atambola na ba jeep cher ba somba bandako bazo luka succès mais yana mutu moko na bible na komba Salomo tuna nga nini mama nini Salomon il avait la grâce la faveur divine Salomon azalaki na ngolo nzamba pesa ki e a comprenait ki makambo nzambe il payait bien sa dîme azalaki bien nkolo bozune mataki akomi na mbongo azalaki ne bien mais nkolo ayeko tuna ye tango esepelisi yawe pasalele loko nzamba tuni Salomo olingi na pesa yo nini olingi na salela yo nini siko réponse à Salomo mama sinja ko pesa pesanga sagesse l'intelligence bravo alors bi pesanga sagesse na nini intelligence siko ba pasteur nyonso basa bo sala musala bien bo bing ça va tout bien siko supposons nzamba ye atuni pasteur na o salelinga ba pasteur to mona lelo na pesa yo nini na sala no nini yo ka réponse muso senga province Tchanga province muso comme Fachi Beton tchanga comme président vous voyez donc nous autres zogoloba ya on moni buzobe côté l'église vraiment boto la nzambe toka na deuxième sujet na biso conflit entre pasteur Mike Alambai et pasteur Moïse Mbi ezokende car to mona ki après émission to sala ki wana to mona ki ba photo et bima ki sur l'internet to éviter na ka wana mutu aza la goni mais pour filmer bokangi ba photo to zo ebate ce que ezali dit ani makambo zo le vraiment sur internet et loko ko bomba ezali te na kala to na ko bomba ce qui mutu akwei évanu to mutu aza na soins intensifs mais lelo bato comment komina komi filmer na ndeko mutu komi filmer na mutu même dans l'hôpital to bomba ka lisusu te et puis to mona ki déjà ba biloko nyonso wana o elekaki sur internet to moni pasteur Moïse Mbi mo ba vidéo bimaki ko s'attaquer entre bango to mona ki pe réplique ya pasteur Marcelo en tout cas biloko nyonso zo leka entre ba pasteur to éviter to pe sa pasteur Denis ses raisons na makambo ya ba bantoma en tout cas ce koza li lo ba kolo ba to kota na kati ya ba sero pe o ba bits na bango eza ko kwesa ka ntoma pardon sex tap no bimate ngai yaya naka mi batela naza mutu me fona mi batela pas bible dit chrétien à se protéger badali la bapele mi bele te ngao na kobenga na bango
oyebi moto sexe tape okata Samson soki te rien oyebi moto sexe tape simba et a moto ezaka de avina et pas na biso balobaka eboko batutela pilipili esila solo jale nango esilaka toyebi jale solo jale mungala yebi jale solo te eboka batuteli pilipili solo eko osila mais soko ozwi musapi be elole motie ekoswa yo pilipili très bien ebele baosala basexe tape c'était ça leur vie nakutana ndeko moko bo mobala azonyokola ye ndeko mwasi mobala asali ye boye kala kisasa na bandal nabi na sœur ma sœur nabondeli mama si toyebi nde toza bapasere tozaka mpe na bakamusu tokutana osambeli mpona moto wana bosali inane ka echangeaka te natune nabi ma sœur kanda mpe elinga na mpe moto te na mutu nabi ya sœur loka mobali lopasa na vi wana yo mpe bimana natambala moko olengisa ye naloba yango nabi yo mpe sala olengisa bimana no mpe totala oyebi réponse sœur apesanga abi prophète jano talanga na natali ye abi soko oyoki fia na ndako ya libala aosala via kodekole c'est que avant bala eza vi na ye aza komene ye kala nakanga monoko olandi so moni mutu sexe tape ezozwa ye facilement parce que le diable alandaka mutu kaka na domaine oyo aza faible omelaka masanga trop akolanda na nzela olingaka mbongo trop akolanda na nzela yango wana tika mposa nzoto mingi ekomema na masumu et c'est pour cela omoni bato basexe tape bato balingi vi ya nzoto bobo nga siko vi ya nzoto bobo eza yanga te nga nayebisaka nakoli d'abord na maboko ya bamumpe naye kokola na change le côté nakoli na maboko ya basali vi ya pression wana nayebaki te yango moni bamaka mosusu tosalaka avant mwa mokolo tekotaki avant avant mpona koevite pe péché voilà donc na makambo oyebisi nga na ye naloba eloko moko tozotanga na mokanda ya galati bato bakoma galati koma galati makambo ezoleka koma galati tala mokanda ya galati 1 à 2 galati omoni makambo ya majabu omoni makambo bandeko otangi nkombo ya bamajabu bazopota na bapaster wana nalobi na bato tokende sikoyo na conclusion nazopesa lelo eza na mokanda ya conclusion yango nazoloba galati 6 bato bazwa bokoma galate 6 1 à 2 nazokende bokotanga meme na ndako na 1 elobi boye si un homme frère ma soeur frère si un homme vient à être surpris en faute vous qui êtes spirituel faites quoi? Redressez-les avec un esprit de douceur. Vous qui êtes spirituel, ceux qui moninga askoe ibokangie na sexe étape, redressez-les avec esprit de douceur. Enfin, tomono nzamba moni, toyoki, on a compris beaucoup de choses. En réalité, ce sont nos frères et sœurs. De comprendre plein diable, bango pe ba kwei. Po ba ba te ba tantanga te ba sanini ba kwei. Mais si ko nzamba zo senga na biso boye. Alobi biso ba toto za spirituel. C'est que bango ba za spiritualité ba kosaka. Ozemba comme Yesu na munoko mais tu n'es pas spirituel. Ah ben oui, c'est ça parce que c'est la Bible. Il y a on appelle ce verset batanga. Ce n'est pas moi. Nous avons le Bible, vous qui êtes spirituel, c'est que bango ba za spiritualité. Quand on demande aux gens d'aider les autres parce qu'ils tombent à tout moment, c'est que bango baza spiritualité. Mais nzamba lobi na minute yo, to redresser bango, to redresser. Alors quand on dit certaines choses, ce n'est pas une manière de critiquer, mais on est en train de redresser. Mais la Bible dit qu'il faut le faire dans la douceur. Ne le fais pas pour léser ou blesser les autres, mais il faudrait le faire dans la douceur. Ça, c'est ce qui recommande la parole. Token a 2, et puis alobi, redressez-le avec un esprit de douceur, et yomoko prends garde à toi. Prends garde à toi. Alobi, prends garde à toi, à toi-même, de peur que tu sois tenté comme bango. Donc, les cambo et c'est frère wana tena frère mususu nande ko États-Unis abeli nande ko mususu likambo ezande ya biso nyonso basana nzambe
biso bato tozobondela mpona bango biso bato tomoni tozwa garde mpo lobi mpe nayebi ke jano mpe balingi baya mama Cynthia yo mpe balingi baya efungola bato misu même yo mpe na mosala moko na domaine moko oza fungola misu merci tokomi lisu likolo ya lisu ete ya moko na moko lisu likolo ya lisu mama Cynthia likambo ekomeli sere wana sere mosusu mpe ekokomeli na de sikoyo yoka eloko lobi portez le fardeau les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Na deux elobi porter le quoi fardeau. Ok maman Cynthia. Elobi porter fardeau des uns aux autres. Ceux qui m'ont apporté fardeau à bandeko tozolo baba koi lelo, o tozo critiquer. Automatiquement ayebake accomplir la loi du Christ. OK. Moutako zo fardeau ya Mike. Moutako zo fardeau ya Moïse. Moutako zo fardeau ya Sœur Olamso Mutunae que azako accomplir la loi de Dieu. C'est que Christ nous recommande. Yango sana mukanda Galate. Olandinga mama Cynthia. De to travailler bien. Sikoyo. Na ngina senga na bato bazolo banazana vidéo na sana bonazabu. Ndeko wana passer par lobaki. Yo zele kaka majabe ko manasuka. Mais pendant tout ce temps, il fallait bien ça secret. C'est comme Mituna. Basali casting, basali recrutement, bana babandi compétition, baleki na bakar, bademi na ba finale. Après ne passer on va y aller malobino ezamade. Omoni bino mususu. Il faut olobango avant pour obattre la milimo bato batina ki bana kuna bana na bango. Battre milimo bana wana. Donc il y a ko salon kana soka c'est là où nazolo ba y a un problème. Oh etali kaka bango. Mais quelque part, j'ai béni Dieu parce que Jérémie 33:3 et comme ça là. Abi invoque moi. Les gens ont invoqué l'Éternel. Abi, je t'annoncerai, je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tout le peuple de Dieu ne connaissent pas. Tous les chrétiens ne savent pas. Et Dieu commence à nous révéler basali na nzambe o ba détruire l'église. Bible solo belobi même bako bimisa batu na nzela ya vérité. Donc le commission va noter mon évangile, mon moyen évangile et ça à cause d'un individu morobo. On va ça bazo croire qu'on dit bah un monopole évangile. T'es bah un monopole à péché. Bah un monopole à péché mais comme ma belle abomination. Et de telles personnes bah ça soutenir na bato ba betel bango nini. Ma beaucoup. Oh je regrette beaucoup. Si c'est ton frère, c'est ta sœur, ben pemben. Biso sala ma bête. Au sali le komoko tant que tozo kola. Monaka Mama benyo pembeni alobi na côté là kioka kapoza mutu na ngai mais au salaki mabe ta mutu malam mais awa au salaki mabe lelo nani mais na mona bato mususu ozo défendre mutu na ba réseaux sociaux o ya sali likambo to ba na mikete to ba internet to tangi ngai nazo quand même ba voice mususu na telebo na olela nazo ka ba sœur ba zolo ba frère nazo otali pe lonya frère otali pe écoutez boti okota ma mususu nzamba frappé Bible dit celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Yo ebi ke muto ya sumuki yo e obano koma na Facebook pour côté là ya yo to côté le mais yo so côté lié yo to lobele mais yo so lobelié nzamba comme bimisa et puis maman Cynthia na toutes nos questions bino batuna bino te nazo mituna na toutes nos opinions. Pourquoi seulement basali oyo plus paro bautaki bayembi po bayembi nyonso bakomi ba pasteur. Pourquoi bato basali koyembela nzambe basali deya basala nzambe baye na kana biso ba pasteur bango ne bala busoto wana pe buzoba wana mais na biso oyo to biangama ba pasteur na na monité oko banga nani ya papa ya biso elekaki balobaki ya oya bicha soy wala tirelo ezalaka nango douter nde bolobaka ça n'a pas le mbala moko mais surtout tali bato bazo se répéter pourquoi seulement ba musiciens chrétiens de bakanga bango na makama mabe pe ba bêtises na ba réseaux sociaux. Ça je me pose cette question. Ah ben oui bon on a facilité. Pourquoi? C'est parce que peut-être ba un terrain mabe ya ki pasteur et ça nini le loto ka soni ngakuto na za soni to manza ba benga pasteur na ki soni. Pourquoi? Parce que ça na ba individu moko boye ba na kinzoto na buzoba. Maman, on y a ce que ça leur vie, parce qu'on mène. Bon, si on trompe bateau. Il faut arrêter avec ça. Ne disez pas les gens. Il faut faire très attention. Hein. Ils ne sont pas des dieux. Écoutez, maman Cynthia, Baba Nzambete, Baba Turama, ina musunama, makila. Mais oh, babimisi lelo. Et ça, ba vina bango ba menaka, nzamba bimisango polele. Yo olobani. Est-ce que talinga? Et talinga te?
yo comment mutoki ofali na muto na chambre obimisi c'est comme là qui bangi ou bien là qui tokoto soit aux autres loko ezorenye mikolo to bango bombe pas mutu normal on se filmer obimisi pour ba finga yo te webe loko zo sala ou bien ça qui ndoke bolingo bon voûter peuple de Dieu ba yebe loko ba sala ba mikete ba mikete ba sakana akini a filmer moninga ne mais mikolo bon na mandefo belé na ba to le vimba bo mikolo ba tout. Ma femme mariée peut ma femme mariée na kati bozomi benga ba pasteur. Qui mi va jeune fille bobi. Bozomi benga ba sali dans ça. Mais non écoutez maman Cynthia. Tala. Obi nzamba yeba ke na raison tant lobi jijime ko banda wapi. Ne tonga. Ne église. Nzamba sur le kumu. Lelo pena na compagnie qui est solo, lilo balanza me ko sakate Dieu est fidèle dans sa parole. Alors bi jijime ko banda na église. Lelo yo Nzamba zui raison, pas à raison. On m'a dit que ça pena na raison, j'ai jamais banda l'église pour bateau ça la bêtise les lots. Et ça bateau soit disant ba cambi église. C'est énervé, on est où? Et puis on est bateau ba lobé la bango. On a lobé la bango bon de la pour na bango kene na kuzu pesa bango conseil. Nzamba boki bango te to boka bango te. On est bon donc boko l'exa maman ya kingani. Anna vrai, maman ya kingani yoka Sony. Maman ya kingani quelle vraie version? C'est la vie que ta fille ton enfant là, ton fils mène. Quelle version? Il milite toi, Fouka, Machaba, Bolon, a sait. Les lames Wanani, Yanzambe, et couvrir, parce que l'amour de Dieu peut couvrir tous ces péchés-là. Tous ces péchés. C'est un peu ça. Papa, comment on appelle Sœur Nabiso? Pourquoi vous voulez dire ça, les gens? Zawadi, pour filmer chambre à. Autour de Zawadi, Zawadi, ça veut dire offrande. Libonza. Libonza na même lié au Zawadi. Ok. Comment on a la vidéo et puis comme ça. Mais dans le but que ça peut être sous diable à bonzier. Hein? Quand on a la vidéo, on a la live au Azali Kosa en tant que pasteur au Boki Koloba Nini na vidéo ni. La vidéo on y a sur Bimi, on a filmé Mike Kalambai, ya chant. Aye bien loga zo sala. Aye bien loga kende ko sala. Et là, on est bien préparé. Bien reçu aussi. Mais jugement de Zambéza. Nous avons foutu à Bango. Il y a 10 le peuple de Dieu. Il y a 10 le fin de sa famille. Il y a 10 se tonga dans Zambé. Au moment où je vous parle, vous savez combien de personnes au moment où je vous parle, bien aimé, vous savez combien de personnes commis abattu, affaibli, pendant que l'église. Oh, papa, si l'église est en train de ce que nous, les pasteurs, nous sommes en train de faire, mon dimini n'a pas supporté Bilora Bongo. On est où là? Toi, quel bon peu ma bandi mango. Tu as bon bon, tu as quoi rançonner. Si tu as un accent, mitakala, aïe pe église. On est où? Tozawapi. On fait quoi? On cherche quoi? Non. Tika ayebi makamaluka ki mona mwasi wana. A réussir la mission na ye. Ya wana l'état, l'état umela. L'état, bino ne bombe mama ndinga ba réseaux sociaux na bino, l'état ko loba bien bo sala kango bino mibale. Eza acte commis par deux personnes. Bato basala loba mais droit ba imam na loba. Ba koya te atanta kite. Pe ali bosote. Et bato basala kango c'est leur vie. C'est leur vie. C'est leur vie. Pour ba te atanta kinga, so que ça vino ta okokate. Na zwineti oye otante mukonza mboka oye na mwa pistolet na munduki ya muke o na kena tante mukonza mboka neti na biso na Congo o côté la wapi o lekela wapi aza bien protégé bien gardé ba garde solo basa et pas ça domaine na ye yena zo gérer armée o côté il est mûr en ça tu seras confondu et puis au kima n'est-ce pas ya omoni ba konti ba lukabona bilo mikem sous poison M Souboul. Papa so même la mukonzo kokaete. Aujourd'hui ce qui mutakoi c'est que domaine wana et un domaine assez faible. Mais ce que le domaine a été assez bien garni. Au côté là. Votre ensemble. On les regarde. Tout ce qui est bien. Fornication peut continuer à l'église. Fornication quand à l'église ikala. Yango ne même la sodomie. Oui, sodomie ça veut dire quoi? Sodomie ndo eloko bengi fornication. Na kati ya sodomie to na be étape ebele toza na oh mukolo azobima na mwana babengo nini mukolo na tata mukolo boye na mwana
oyo na oyo mobali donc nyonso to eza na kati ya sodomie eza mabe yango nde ma malédiction na ba péché makambo ebele na bandako c'est pour ça na lobi place oyo tozokanisa tosambela bien te tosambela biso bien mais mitu na biso topesaka epa ba nani nani atiaka mutu nao atiaka loboko epuis dime bato ebele bakauki na bandako nani aliaka ofrandi nao na église oyo kopesaka dime somba bilamba biloko kepesa babola kepesa babola kepesa babola tika biso topotanaka bo papa vraiment moto na nzambe tozo kende nango vraiment bien qu'honorer ba parents Ephésiens 6:4 Ephésiens 6:4 to kitambala dans les temps où ils allaient à Habakkuk 2 tozo kende Ephésiens 6:4 maman au toucher point Ephésiens 6 hein ouais Ephésiens 6:4 1 à 4. Merci beaucoup. Maman Cynthia, nous avons fait le loba verset. Toi ça, évangéliste Cynthia. Maman comme ma pasteur. Yo évangéliste c'était poigné. Théo comme yo apôtre Cynthia. Amen. Merci maman. Tu repères ça bien adresse ton nganaï. Vraiment. Toi ça qui né Ephésiens 6:4 dans la Bible. Tu m'as dit na 1 à combien? À 4. 1 à 4. Enfant, moi obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Amen. Toquel Isus sur la toi, na debalobi, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, maman Cynthia. Un commandement avec une promesse. Donc ce que toi c'est une promesse, les promesses sont les nini, tozo yokango. Akiti alobi, afin que tu sois heureux. Tu sois heureux. Ozala na esengo. Au moins la bonheur na vie. Le lot aux autres kundolango bien. Pour belé ba hérité. OK papa c'est passé on peut pidique. Ndo bakisi sou makambulisu kilikili. Heureux kei. Comme malheureux. Malheureux. Alors, yo que le que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Les humains. Heureux et que tu vives longtemps sur la terre des humains. Alors, honore ton père et ta mère. Il y a une promesse. Promesse, c'est bilaka, il y a bénédiction. Il y a aucun débousson dans la vie. Abi, il y a un honneur, bonheur. Et puis, les sous au vivre mingi dans ces mamans. Et bien, les heureux. Et bien, les heureux, pourquoi? Parce que tu commis ça qui va pasteur, le rôle à Bankolo. Malheureusement, mais maman, si tu vas passer, on retourne à banane. Homosexuel. Tout le monde est sous banane. Occultiste. Tout le monde est sous banane. Escroc. Les sous. Voleur. Les sous. Bazo pense à ma famille. Vraiment. So yo zo kende kuno zoto sabango zo benga bango daddy. Mais papa nanda ku pesa kombo ka soka ye cowboy. Cowboy ai. Au kufa mkoni. Oyebi ndenge ni mama. Tala mutako kufa mkoni ni yona. Na ye kuna. Na wana. Bango ne tuna bakufa mkoni po babomi peuple. Papa binoté. Amen. Papa bino faza na vie. Aumela. Maman Cynthia, ils ont passé les lots, tu mingi ba mona bonheur té délivrance té pour ba boki si ba parents. Amen. Ba tu mingi ba boki si ba parents, ba comme ko so ba pasteur on dirait ba nzambe. Talaka mutazo voyager. Ah OK poto. A préféré ebisa pasteur, ebisa ba diacre, ba frère église, mais na famille na bango ba éviter. Noki ba osani ba olia ye. Hey! Ah! Abomination. Ah! Maman Cynthia. Donc mutu azo voyager. Bakoma bongo. Wa bento ba ebise ko meka putu ko lo bate. Ko banan. Wala pote ko avimbi mutu. Makasi. Ah bien, c'est. Na mungonge kauka poko ça. On dirait au pas l'examen outil prière. C'est au sali bien. Donc ça la discrète. Ko yebisa mutu te. Soir avion so komi benganga. Benganga offrande d'arrivage. On peut s'offrande d'arrivage. Non. Offrande de contrôle. Hey! Maman, papa, vraiment. Famille sa famille. Vraiment. La Bible dit la famille moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel, c'est dans le livre de Josué. Amen. Maman, yeso zokata mutema na croix. ABC, alobi, na bossa na famille te. Abo ki mi so moni Marie, abo ki mi so moni Jean.
Abi mère, voici ton fils. Fils, voilà ta mère. Pour dire quoi? La famille est sacrée, la famille reste la famille. Yesu asali nyonso. Yesu asali science d'en haut. Mais avant Koufa, atika ki loba moko, famille ça la soudée. Moana, tala mama, aloba ki te regarde ton pasteur, ton apôtre, les disciples. Maloba ki tala. Est-ce que boye barango? Yesu afa kata mutema. Alobi mama tala moi. Moana tala. Maman. C'est que Yesu atika ki badi bote ça là ensemble. Mais le lobe église et comme ko kabo la famille. L'église to comme ko boto la bana bato. Au moment où tu ça la place bien que pas bango. Oleli. Mais qui n'est pas pasteur en église. Pasteur comment on dit ça fungo la femme pam. Le bon au kana luketo. Tout ce qui doit. Et ça passe. Merci Thomas Nzambe Apambola yo. En tout cas to kosuki sana le temps Habakkuk 2 1 à 3. Maman si tu tolobela qui sur le temps. Et puis les bons délits pour continuer. Tolobela qui sur le temps. Nazo senga na batu. Makamunyo surtout te soko sale la ngata na ba prière. Au bon de lo sali ba jeune. Au pesa lango bo France. Bando bandi ko prier quand on échange raté. Ezaka ndenge moko. Et le but est que au changer pe ba pasteur. C'est ça. Et le but est que changer pe église. Mais quoi na likama. Surtout église c'est baby. Mais zone de temps. Amen. Si quand on zoa temps. Tant on 8 ans, yango moko ko bunga. Amen. Temps e bongisaka. Amen. Temps e bongisaka. Amen. Makamusu pena koloba na mutute me kangaka munoko. Tikela ngota. Tikela temps sakana ba musicien muta mokila kala ba emba. Ba papa muso ba emba. Tika temps sakana. Ça nga simba moto. Mukola ozika aroyeba. Donc le temps peut aussi corriger une personne. Amen. Allez goyoka te. Temps. Merci maman Cynthia. Tikela temps. Donc na kosenga na bandeko, nzamba lobi na bakuka lobi, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc tant nzambe ce qui a ça tcheta na ye, makamuse ça par rapport à temps. Abakuka ye na prière et simbate. A jeûner simbate, afandi abi j'attends. Je veille jusqu'à ce que nzamba koyonolanga. Amen. Nzamba lobi ne bouge pas. Reste à ton poste. Reste à ton poste. Amen. Toi ne bouge pas. Amen. Mais c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Donc la prophétie d'Habakkuk ne dépendait pas de la prière. Mais de belle prophétie, accomplissement du Kamnaye. Et ça dépend de la prière. Na jeûne, na carême pété, na connaissance, na corruption pété, na kindumba pété, na lokuta te pose un bon be musala. Mais ça dépend de na temps. Amen. Et ça dépend de temps. Oh, l'ikamote est temps. Et le long de l'eau baboué, via Batebele, et ça tambola par rapport à temps. Le col a moutassa, le coso, tant tellement que ça moulaï, à coquille qu'on supportait, à qui qu'on se plongeait dans n'importe quoi. Donc, ils n'ont pas si peu mal. Il y a un a profité, ça fait bandeko. Et où on a besoin de prière. Benga prophète Jano, tout ça à côté à te. Koloba pété. Surtout prière. Mais surtout prière. Délivrance, et ça demeure dans ma bengili biso, tout ça peine à diplôme, tout ça pour la délivrance dans le bango. Témoignage de ça, maman a témoigné pour mon aïe. Moi, na saki na coma na réanimation, azala mboka Chypre. Moi na koti coma. Akati mutema, akufi. Asali 20 à 25 minutes, cœur est élémé. Asali arrêt cardiaque. Moni? Donc arrêt du cœur est salamé. Maman benga kinga, tant que benga to bandi ko sambela. Tant que to sambela après quelques temps, silence côté, base là-bas constater liwa, ba mais maman na mort, na morgue. Mais moi na lamuki, moi na zongi na vie. Ah na zolo ba maman na zola nanga. Alors ba ka ko la démission. Paye mo ko témoigner ko tinde la biso pe ba vie, ba vidéo. To cha. Osana problème, quel que soit problème, benga biso prophète Janon na zaona numéro ngo. Na ko déclarer kaka, na ko mo ko sala ba prière na audio. Na sala ba prière yo yoki, moni musa, moni bikams. OK. Seigneur te pamoli liloba. O balandi biso. Tika été édifié moko na moko, pe efunga na biso misu pona lokumu na yo. Na pamboli bato balandi, o azana problème azu solution. Na kombo na Jésus Christ tolobi. Amen. Amen. Merci d'abord on sur balandi biso, merci à prophète Jano Bontongo.
merci en tout cas na église et pas batunyo sont oyo balanda ka page télévision pour continuer ko s'abonner pour partager pour aimer bémission na biso nzambe ya kozanga te na kopambola numéro ya mosali na nzambe ezana bobengi bozwi contact et puis nzambe ya kozanga te kopambola biso nyonso oyo aza na bato ya koyoka ayoka oyo aza pe na motema ya kobomba ya malamu abomba. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bye, à la prochaine. Bye bye. Papa, aurait des oyango. Est-ce que biloko yanga c'est yaki? Coco teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama kapash. Yo posa. Ah na regardez ça. Na conteneur. Na conteneur makaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Ko bosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na petit colis. Baye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozala kana bata mabebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Britny sur Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Ah oui, lelo na Kinshasa ezali possible, peu facile ya kozwa bourse d'études bona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosaleli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaleli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosaleli yo passeport oetikali ozopesa yango maleme surtout bino mpe bato boreba kobeta deve loterie donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo donc toza wana pona ko servir bino okanisi
esili tintin babourse d'études ezali mpe mpo na bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie mpe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo. Oyo pe soki ozali na billet te, agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo, logement, encadrement pe orientation mpo na bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place. Adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina, quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu. Tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin. Okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel. Voyager na facilité polobi na yo eleka lelo. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours. Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu les sous Cynthia Kapash Autiko Sukola apakola kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé apakola ngo olingi te na yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko e oyo éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango komana kwa mwa rose bokomi kosisa pe biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi yo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atieli biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola
Nazo recommander bino ba gamme ya Ritz Beauté vous en a vraiment déçu. Au voyager te place à moi te place à Manili en tout cas ba gamme ya Ritz Beauté et tika date. Donc conseiller bino vous en a toujours fidèle à Ritz ndetinga beaucoup na posona ngebe barate pour se pela na posona nga mikolo na tinga nika na Ritz Beauté. Ritz Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV.